balobi à ne pas manquer babi terrain ozo kangama solo chez Maman Nisha terrain on a babi que clôture ya ba terrain parce que tu bi qui est rentré scolaire on ba la bazongi mais ba terrain et continuité et koufi ma idéologie ça moko mutabanda ngoyende a clôturer le 9 octobre ils ont clôturé terrain na babi bozanga te ils appellent week-end ils appellent le dimanche babi bozanga te donc le dimanche wana ba musicien nyoso bolingara baoya adresse ezaka moko 5 rue du port 91 350 Viry Chantion babi na Viry Chantion bozanga te na banyabino bien adresse babi 5 rue du port 91 350 Viry Chantion balobi exotique ezaka moko exotique la kombo lango supérette du quartier ya Maman Nisha et Bobo donc bozanga te balobi adresse wana ezalango musika te soka okomi na gare ya Viry Chantion kotoka ya KFC à côté au mona qui Teresa et Inda parce que le reste ba congolais ezali et bungati boye belé boza jamais dessus babi boye belé babi Maman Nisha zo sepel sabatu babi masanga na primoko ba prix à Château Rouge Kosat babi primo masanga ete kama kuna boko lia agogo babi na 10 € ka pamba boko lia wapi kolia wapi tonjo ozonga kuto na pesa mso tebe lokote nga yenza me na ozanga te babi jour na ozanga te nga ba faussette na ozanga te babi rifine ba couvrir chéri balobi koyaka na terre kozanga te babi a vrai chéri à Paris babi a vrai chéri à Paris tout bozanga te ba maman d'amour balobi ba Kardashian bozanga te bino nyos boya boza jamais dessus parce que tozo clôturer ba terrain dès le 9 donc Maman Nisha lobi ke yé ala exibino ke mta sima masolo Paris na makamba ba terrain donc pour la haine des ana clôture à terrain et le 9 octobre soko lingo zwa plus d'informations contactez Maman Nisha na numéro nae 06 11 31 53 18 06 11 31 53 18 au cause Maman Nisha soit au benga numéro 07 51 76 34 46 soit au benga 07 51 76 34 46 babi bozanga te boza jamais dessus boya ebele on ça va ça stand on ça va poser pas bête ma solo éviter ngale net la ngala koya ngala comme invité te ngapé fona ça ma solo nga ba place est disponible bo contacter ka yebo benga kana numéro na pesi bino bo rejoindre donc babi bozanga te ozanga mitali babi ba vrai chéri à Paris ba vrai jo ngala confiance na bino pour boyebi bino ba faussette ozanga te oza sur place donc on a pour sa présence na bino posa la ngamo ba kitokos moi ba bozala bozanga te donc ningolo bezate na bengisi bino kaka le 9 octobre na Viry Chantion bozanga te na terri pour na clôturer na adresse na bateau nyos ba kaka adresse bien 5 rue du port 91 350 Viry Chantion na vie bien je répète 5 rue du port 91 350 Viry Chantion bozanga te boya ebele boza jamais dessus boye belé balobi ke vient nga edino image babi dino image kanga ba photo kitoko babi dino sala ka ba image moko ningi tu ya mati so kiti se bouger yo ye moko ozala masolo ozanga te babi ke arifine bako babi Solange Kufwanga babi kozanga te ta ko Solange Kufwanga babi kozanga te chanteuse oyo yemba kitoko le ka ba chanteuse nyonso mikolo yo donc babi kozanga te balobi podium ezana ya bien ba moi dans sa bakoko et bala sexy ça la bat moi bien Solange Kufwanga kozanga te balobi Niki Bwilu balobi wala ma tante à partir ba Angola kuna to bengi opozanga te babi Yves Mavangu yala ngambo babi longwana Allemagne yaka na Paris masola kitoko babi Yves Mavangu balobi muyombe ya solo kozanga te babi famille mo bien basabo le roi bolunga ambiance bokende kuna yanga mami chimbalanga babi ma sœur ma grande sœur chérie propre Mami Timbalan kozanga te le 9 octobre yaka parce que babi ba chérie ya kitoko na yebi ke mto kangi ba fille nyonso na Suisse kuna leki bango na kitoko babi kozanga te bote na opesa en plus na
terrain wana to babi que terrain na biso soirée que les kitoko boya tokos babi tout le monde est d'accord oboyo c'est mokinao na ozela bino dans na ozela bino enga na olela et là la présence na bino ba gros bisous à tout le monde donc bozanga te Maman Nisha o sa masola kitoko babi ba vrai chéri lokola ye baza mingi te batika yo koba Ogi champagne de Switzerland babi yo kozanga te pala j'ai confiance babi kozanga te viens nga Ogi champagne est-ce que ozali ko balobi terrain et kangama menali na lingi yo kita sur le terrain ozala wana kozanga te viens ngai na bosani te balobi leader mapuya la kata basket na donc yo pe kaka zwa visa futa billet yaka tama sola kitoko la kala Paris babi Blandine Mbombo moi kitoko l'Angola simbi Angola babi Penny kitela babi Fred Ngunda babi journaliste oya simbi Angola mobimba na ba fo la source batika Fred Ngunda yo oleki bango Ngunda wa Ngunda sikala Ngunda mina ngala moi ke bolanda la page na la diaspora congolaise na bi ke miso bolanda la Glody qui kela ba faussette autre magnifique sacré donc bozanga te onyoso à cause info azangate le 9 octobre tozela bino maboko ya kofongwama ba gros bisous à toi Vivier la ngai modogo Jean-Franco Ferré babi mikolo yo pozo ningisa Paris ton la posta to yoka des titres au Misikuna na terrain dans la poste toyoka ni échafaudage top ça to échafaudage aux alawana donc balobi robi bozangate balobi ba saper nyos à Paris donc ba saper à Paris bozangate ba vie yango balata ka kitoko boza babi nikes bayaka fils ndungu bozangate raison ngando babi voilà ba via 4 bozangate nzongo mokonzanga ba didenzongo mokonzanga ba babi bozangate donc babi bozangate le 9 wana taka ba vrai chéri bozana foboya mon Paris stress ya Patrick Malois Vendi mon Paris stress ya Malois Vendi bonjour bisadini Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oyinda, Oumela, Soko Yen agence sauté, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malois Vengi, Rille numéro 25, baby agence à grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoko Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le koma kitoko, il faut les canards, Rille numéro 25, et puis Patrick Malois Vengi, Balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire oumela te pona kati agence oyo tozana ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malois Vengi balobi service kitoko soko lingo oumela foya na Rille numéro 25 na Global Express Patrick Malois Vengi souka l'agence ba maman Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya lia ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malois Vengi Rille numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rille numéro 25 umela